Donc, lelo, émission na biso eza ke pona nini babokilo bazala na problème to barando na bana ya basi na bango. C'est dû à quoi ezalaka nini bande mobali faut okende nano te kozwa décision vie na yo ya famille na yo oyo oza mwasi na bana no okende ozwango mpa famille na yo mama no papa no non c'est mwasi no nao d'abord après famille no après basemiki na babokilo so bayeba mwasi barespecte azali mwasi o mwana bino poni. Donc il faut komonisaka ye pasi te mama bokilo soki bokilo na yo ça veut dire mwasi abali mwana azopesa respect il faut koabuse nango te azopesa respect grâce à mobali na ye azopesa respect mpo mobali na ye asilika te. Donc c'est ça bamama bapapa bokilo baza mama na bon te tozolobela bamama bokilo soki bobali mwasi na famille bosali dot eza coutume africaine ezala bongo. C'est pas qu'est-ce que bino bozwa féblicité wana bokoma komisa ke tobala yo oza eloko oloba te topesela mbongo non na marchandise te naza mwasi oyo babali aza marchandise te aza motu aza mpe na badroit na ye eza ke mobali nde asepeli na ye. Donc c'est un peu ça bamama bokilo surtout bapapa bokilo bango bakipaka te parce que mobali azo comprendre mobali place wana lakisaki naza mobali makasi naza mayele makasi mwana mwasi o mwana ya mwasi o mwasi nanga mwana nanga mobali abali na que faire souffrir te parce que azali bokilo nanga je la dois du respect. Bamama bokilo osala kwa bapapa bokilo bazaka na respect bapapa bokilo balobaka je la dois du respect bapesaka basi bana bango respect. Mwasi oyo babali azali esclave na bino te bamama bokilo to basemeki koma yo koya oye na ndako nga mutu lokwa nga ekomelanga te nga so ekomeli nga nakokoka te oye na ndako nango fungola frigo o bando olamba olia oyebi te ke eza programme nanga il faut tout nanon nga mwasi naza wana parce que c'est nga nde chef a ndako nga pa nanga makambo wana ekoleka te kutu d'abord ekomelanga te pe kokomela nga te ngai so ekomeli nga na esaka mobali pona mama no tonga eponga na tiaka na kotia penza pona mama no tonga parce que na minute wana il faut na sala place na nga il faut na zongsa na place na ye mama yo boche koki mwana no faut abala il faut comprendre décision mwana yo so zo comprendre décision mwana yo tu sais que ça veut dire oza mama moko mabe. Bamama bokilo lelo na yeli bino basemiki basaka vraiment na problème te pourquoi parce que basemiki basaka intoxiqué na bamama na bango bozo comprendre problème basemiki basaka intoxiqué bamama nde baba tosala mwasi ana boye tosala ye boye bakotelo rando ya groupe mais sinon na rando wana bapapa bokilo bazalaka te pour comprendre que bamibali barefléchissaka bien. Bamama bokilo to réfléchir le quoi papa bokilo bango réfléchissaka kitoko bazala gentil na bana bango pourquoi basi ya bana bango pourquoi parce que comprenant que mwana ngai faut ça la foyer na ozomona te ntango ozo déranger mwasi ya mwana ozotia mwana no mal à l'aise. Mama bokilo stopper mama bokilo tika kotia mwana no mal à l'aise je pense que ozolanda maman bokilo tika kotia mwana no mal à l'aise stopper sauter belle fille na yo sauter yende baloba ngala sirène pa na makambo ekoleka te ngala sirène dona na oyebi biso basi ya mabala il faut nazoloba te ke bokoma mitu makasi kwa non il faut ko faire voir mobile non obike na minute ngande na mwasi mama no za mama na so bali il faut comprendre que so bali azoka te ke oza mwana oza mpe na droit koloba non na badécision na ye oyo ezosepelisanga na yo te. Bamama bokilo en tout cas na kosala bino bemisio ebele parce que likambo basi balelaka mama bokilo il faut comprendre que mwana na aza mwana mobali il faut abala asala famille na ye koya kotia trouble na famille ya bato te. Pourquoi bapapa bokilo basala yango te baderangeaka babelle fille na bango te pourquoi botuna okotuna te ovandi obi mobali nanga bamama bokilo na mpe bino devoir
Ok, non, quand tu n'as pas papa bokilo, pour le but, mobile n'a pas ni au déranger à belle fille n'a pas sauté. Pour nous, Argentine, belle fille, bon, tout n'a non, ok, c'est papa bokilo, bah, répondre bien, non. La pessi no ka des voix pour le bateau, la sirène, yo, kofi, la biso, maman bokilo, tu ko ba té, tant en koloba, il s'agit qu'on faut koloba, ça thème, et ça sujet, ça à débattre. Bon, comprendre. Donc, je pense, boyoki, devoir dans un boki, comme ça, la botu n'a pas papa bokilo, on appelle ça une réponse. Et ça qui en a bon la sirène. Bye bye et à la prochaine. Ciao.